Me donne ton cœur, moi je te donne mon libre, mon libre, mon libre. C'est bien, je peux mettre ça, hein? Ouais. Donc. Non, je confonds. Donne ta jambe. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur. Zambena moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina mangelo, bakoye mera kayotono pe popa. Mbote balandi MDG DTV mafuta ya sika nzamba pambolelanga bino kaka nde tomesana koloba ezali ngawa bino mère Dorcas la grande dame toyeli su lelo kaka mpona kopesa toli mpe kolobela actualité ndenge tomesana. Et les amis nakozala molai te mais juste kaka côté ya biso côté ya biso par rapport à tout ce qui se passe tout autour de nous. Et na bande koleka namoni na page moko na Facebook ndeko na biso Grâce Mbizi akoti studio lelo oyo tout le monde fait tout akoti studio asala nzembo bandeko musique eza art ya likabo koyemba epekisami te mais toyebi na koyemba toveikila message sikoyo message nini oyo kopesa epa na bato esali pasi mpe mawa koyoka dépravation des mœurs babiloko tobengaka makambo ya salite nde ndeko na biso ya mwasi azoyemba moyenga na répété to nayemba nzembo wana eza te parce que ça fait tellement honte et triste bino moko boyoka nzembo wana oyo ndeko na biso Grâce Mbizi aza koyemba et jugez en vous-même. Tu me donnes ton cœur, moi je te donne mon libre, mon libre, mon libre. Tu me donnes ton cœur, moi je te donne. Attends, on recommence s'il te plaît. Ouais, il n'y a pas de moi. Ok. Ouais. Tu me donnes ton cœur, moi je donne du boulot. Toi tu donnes mon cœur, moi je donne le livre. Je te donne. C'est bien, je peux mettre ça, hein? Ouais. Donc. Non, je confonds. Donne ta jambe. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur, tu m'as donné ta vie. Coller, c'est toucher, puis coucher encore. Tu me donnes ton cœur, je te donne mon libolo. Tu me connais par cœur, tu connais mes défauts. Je te donne mon libolo. Bandeko soki nga personnellement na kosala émission eza mpona loba na biso ke ba danger ya réseaux sociaux ndenge tobandaki kolobela. Aujourd'hui sur la toile il y a tout et faites très attention na biloko bozopesa matoi parce que Bible ezoloba la foi vient de ce qu'on entend. Et là on a sepela na passage wana eza parce que soki wana te ebakisi elobi ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire bazo ko encourager o koyoka liloba nzambe to pe koyoka makambo oyo ezali édifiant. Pourquoi? Simplement parce que eloko oyo ozoyoka yango nde mutu kobota kondima ou encore yango nde mutu eko influencer vie na yo eko impacter yo. Vous comprenez? Suko tango yo yoka ba makambo ya salite, tango yo pesaka litoi na mafinga, tango yo pesaka litoi na barando, tango yo pesaka litoi na babiloko moko ya ba anti-valeur, yeba ke quelque part
et ça semence mo ezokota kati na yo na bandenge moko boye d'une manière ou d'une autre okozala affecté nango olinga te. Bandeko twana bana biso même biso twana bapoto bana s'intéressera pe na culture. Bana des fois bakota pe na ba réseaux sociaux okopekisa ete po ato opekisi vitesse monde ezokendele surtout na bamboko pe tovandi et comme na moment moko okokanga mwana na 5 ans na 10 ans mais tant akoma na 13 14 15 ans et comme un problème bakota pe ba réseaux sociaux siko akuti tantine grâce mama grâce azana age mama na azoyemba banzembo ayoka nzembo boye nzembo ngo azoloba babiloko oya oloba na bandeko neti biso bo bana bayebi penza lingala malamu te ako pe koyoka yoko tuna mama eloko wana azoloba ne lingi eloba nini nayebi te bandeko na so bo comprendre ye moko grâce mbizi abota lobi mwana na kokola ta musu pa kobakisa bana mwana u bana problème te mwana na kokola mwana na koyoka lingala bolinga te parce que ça congolais akota na YouTube amoni mama na ye chantre mama na grâce mbizi ayembaka banzembo nini grâce mbizi akopekisa mwana ayoka banzembo oyo abetaka jamais siko ta mwana okota yoka banzembo mama na ye asala to mama na asalaka vous comprenez nayebi te bandeko eza pasi eza mawa dépravation de mœurs botala éducation nini oyo réseaux sociaux ezokopesa yango bandeko tozala vigilant surtout pour na bana na biso ayons le temps pour nos enfants passons le temps du temps avec nos enfants ya koyeba ko éduquer bango ya koyeba ko lakisa bango nzela ya koyeba ko orienter côté ya bango parce que na babiloko aboye nayebi te so penza na loba nini maloba vraiment ezozanganga kande na uto loba na bino ke en tout cas na ozala mulai te jugez en vous-même bandeko ezaka kosila ngo tellement basuccès yango mpo bango balukaka wana célébrité yango star yango eza nango te to mpe esili gaz esili te toloba na lingala yango on est prêt à tout ya kosala même n'importe quoi ya kolongola même bilamba kotambola mutaka na libanda kaka mpona nini nazala na à la une balobela ngai nazala na actualité eza mawa eza pasi babiloko boye na kati ya communauté tozo kokondane yango jusqu'à la dernière énergie bandeko esali soni esali pasi esali mawa et grâce wana ape na baboti grâce wana ape na famille nalobi yango natunaka bandeko basi oyo basi kaka te na mibali parce que lelo ekomi monnaie courant so bokoti na réseaux sociaux TikTok surtout bokende kokuta ba direct live me ya mafinga bato bakofingama balibo liso lika bolimbisa ngai bamo wana mwa kosilisa ngo na suki eza te boyebi déjà façon esonaka rien que malgré ata nde na kati wana déjà esali mwa siko mutu moko boye ye die na baémission na ye aloba ne maka mosusu te bakombo oyo atangaka yango wana bamisusu so abandi kofinga afingi tata mutu mama mutu koko ya mutu yaya mutu leki ya mutu mwana mutu kaka bamo wana bakombo wana oyo nauti komentionele bino bandeko na ngai sikoyo motuna na ngai natunaki ezalaka bozalaka na bafamille te soki baboti bakufa boya baorphelin baoncle bazalaka te na batante soki bakufa bazalaka te bayaya na baleki ata ya bafamille élargie bacousine baexistaka te parce que c'est la honte de la famille nayebi te tokeseni kande balobaka na mokili oyo biso na baéducation tozwa je sais pas donc vraiment yango babengaka poto lycée bosangani ouais tout le monde tokutani place moko na babatu oyo ya mawa mingi les amis je parle avec beaucoup de regrets ouais ça fait tellement mal comme on a biloko aboye quelle éducation oto opesa na bana biso elobi mwana na yo akokutana na mwana grâce mbizi balingani bandeko na nga bolimbisanga mais bocomprendre pasi na ngai bocomprendre pasi na ngai vraiment eza pasi eza mawa nzambe asunga biso en fait tout ça ezali koannonce bilembo ya ntango asuka parce que 20 ans passé 30 ans passé 15 ans c'est vrai mabe existaka nango déjà mais eza na babiloko mosusu
et bande ko salema en public te quoi bat bando finga na bango pe bazalaki mais ba makambo ebele ezaki vraiment na mo ba retenu ba réserve mutu mususu apenza mal éduqué azana impoli mais et pas na bango ba finga na bango nyonso ya mama na yo tout ce que vous voulez mais quand même so azoleka na lopango ba voisin to akoti na lopango ba ninga ako oser te pourquoi parce que moi notion wana ya kibomoto ezaka même kati na ye aoke sango epa na bango parce que pa na bango basala yango mais pas ba voisin et pas baninga aosango te pourquoi parce que amona ndenge bana baninga ba voisin bakolelaka ke kuna batoleraka nyonso te papa na bango alingaka buzoba te do aozala mo ba réserve aozala mo ba reteni bandeko lelo makambo ezalaka su te éducation morale oyo tozwa na baklasse ntango tozokola lelo ezalaka su te existaka su te ta biso tookola toyebaki ke so oke esika okuti bato fo pe ya bato mbote lelo congolais soko aye quelque part akuti bato aofrime akangi elongi alingi bato oyo akuti wana nde bapesa ye mbote c'est ça éducation oyo bato lelo bakomi inculquer na bana na bango to na bagénération oyo ezoya en fait tu es simplement mal éduqué yo ozokanisa yango ki danger yo omona yango ki crâne te oza mal éduqué oui soko oza wana okendaka esika ozela ba banombote tu es simplement excusez-moi ça peut faire mal mais c'est ça la vérité yango omoni ban ya école eza important tant toyebisaka bato ke so ozwi opportunité okende classe va étudier non tu es complexé apparemment vous ne comprenez même pas le sens du mot complexe hein? Oui parce que éducation et classe eza pona ko faire réfléchir mutu na ba makambo ebele lelo so biso kongo ke no tanga ko biso babongaka na kotanga te et pourtant ko ke no kotanga eza ka pona ko bonga te nde bokanisela yango po mutu akoma na mbongo te non kotanga c'est pour faire fonctionner la tête en fait oui premièrement savoir vivre to ke na oye ko lango na babisika bongo lelo ba tout savoir vivre ezalaka nango susu te biloko nyonso oyo touti ko mentionner tozolobela mais c'est ça ezo faire partie na savoir être savoir vivre bienveillance place bato bavandi comment se comporter nyonso wana muto alekenda na ba école te aoyebango te en tout cas esali mawa esali pasi na biloko alolenga boye nde nalobaki je viendrai quand même koya koloba même kopesa moi conseil na bandeko en tout cas nayebi te toza quand même na kibomoto les amis na bamamuto kosala toza quand même na kibomoto tobosana te ke toa na bana toza na bafamille eloko mosusu il faut bozala nango na mutu bozwa conscience eza réputation basomba yango te dignité basomba yango te ezalaka mbongo te bameritaka yango ntango yo mutu oza su na valeur te oza na dignité te oza na respect te ata soki oza na mbongo te oza soi-disant star ntina no eza nini na société po bato baomonoka mutu moko boye ya sans valeur vulgaire moko boye nde ye moko amibengaka le sexy en fait aza sexy te aza nde vulgaire grâce la vulgaire mutu moko boye atina te ya sans valeur pourquoi parce que wana dignité te yaya zala nona zanga na onyonso zanga mbongo mais zala na dignité zala na valeur zala na respect tu peux avoir l'argent tu peux avoir tout bato neti bagrâce wana ata azokolela na mutuka ya 100 000 € mais aza kaka mutu aza vraiment sans valeur sans respect sans dignité parce que une personne bien éduquée ou encore mutu esalaka akokoma ntina baniveau te sali nzembo ozwemba makambo asali te nyonso oyo bainspiration ezouta wapi tolobela makambo ya musique comment est-ce que musique ezo-influencer comment est-ce que musique ezobebisa bagénération future nyonso ezouta wapi na bamusike oyo bato bakoyoka bamama pesa nsima batata beta tonga ezokota ezobima etya boye tya nanu boye basimba libolongo mibale mabolongo moko libolongo
kita na se ba musique wana nde mutu ememi ba makambo oyo yango ntango toyebisa bino ba musique wana eza satanico diabolico bato bandimaka biso te po comment expliquer nzembo lokola ya Koffi Olomide et Matissa Pression limbele na 12h na 20h une personne bien éduquée to tata mo mutu esalaka rochango mwana nazobina to mwasi nazobina, vous comprenez? Donc c'est ça biloko aboye yango moni bamboka lokola ba Congo wana il faut babandela tout à zéro. Ba musique wana eza ba musique ko censurer ba bato wana baza bato moko ya ko interpeller, mais malheureusement banana mututi na makolo muto solo azate bango nyonso na bakonzi na bango nyonso batute. Donc vraiment nzamba avec la biso ma po au niveau mambo ezokendele ezobangisa kande na utolo balamino bilembo tango asuka bande ko bobongola mitema parce que Yesu azozonga kalate makolo ya na nzela. Et franchement ça va pas hein? Vraiment ça ne va pas. En tout cas ya muke na zangi nango ya koloba to ya kopesa yango wana nzamba pambolela nga bino. Quant à moi je vous revois prochainement, merci, à plus. Tu me donnes ton cœur, moi je te donne mon libre, mon libre, mon libre. Tu me donnes ton cœur, moi je te donne... Attends, on recommence s'il te plaît. Ouais, il n'y a pas de moi. Ok. Ouais. Tu me donnes ton cœur, moi je donne du boulot. Toi tu donnes mon cœur, moi je donne le livre. Je te donne. C'est bien, je peux mettre ça. Hein? Ouais. Ouais. Donc. Les cocasses. Viens, je peux faire. Donne tes jambes. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur, tu m'as donné ta vie. Coller, c'est toucher, puis coucher encore. Tu me donnes ton cœur, je te donne mon libolo. Tu me connais par cœur, tu connais mes défauts. Je te donne ton cœur, je te donne mon libolo. Tu me connais par cœur, je te donne mon libolo. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mi